Zuwa lokumu tupesi na yo mwana na pate mwana na pate masanjoli oyo ebongi na yo mwana na pate mwana na pate oh na 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 Zuwa lokumu topesi na yo mwana na pate mokokisi na bilaka mopesi tongo ezali yo nzamba lola nzamba bomoi wana profiter directement ko tombola nzambe pour une occasion anniversaire na yo mwana nga mon bébé chéri bébé Gou bébé Golfani Miezi moi c'est kitoko moi c'est Ambinga Castar l'Angolana bien assuré. Ma petite, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Asalo subabola mou belé, il a un de plus et baxela ma kambo belé, n'a profité sous couper sa bébé Milk na Katia France. Précisément à Paris. Mams de moi-même, mams de Yamamour, bébé Miliki, de moi, bébé Gou. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne aussi ce que votre cœur désire. Ma fille, faut en un groupe, faut en un groupe directement Paris, toujours Rigen Kabongo, l'homme que j'appelle RK, de Kabongo, moi, na ma tété, à solo ma tété, oye, là c'était pour vous. Joyeux anniversaire, aussi, ça fait mois novembre, pourquoi pas Bino, joyeux anniversaire na Bino, Bisika Oyo Bozali, maman, apesi biso mbote na komona Yesu, moi la moi soit tombo la ranzamba lola, nzamba Israël na grâce au pengolu, salanga mabeno zong solo ka bolamu, obetinga koto na opesa koto, obeta, bonzambe na kande mutu, a obeto na parnanga. Que le Seigneur nous bénisse. Le mamour ali bisoni na mukona lilo, bande kwa mamour wana. Il va d'ailleurs bisona ndaku lelo na tongo nazaki na ba histoire musuna beta ki na ba histoire na ekozwa appel depuis les États-Unis wana pesi na noji c'est Marc Bambote Belé mona Canada ya tongo na pesi mbote bisika zali mobali ya batu ya vava Africa mama ya bana na ye et papa ya bana na ye na pesi bino bambote bino bisika bozali bongo na kati ya Canada et bana soit Canada je vous love grave bozat tellement ébélé so ina bandia no koka kutute Lionel Moulenvu bambote nao yangwana bisika bozali bande kwa mamour na zui appel wana na États-Unis ndeko moko ba partager la ki link nanga lien nanga et puis ayeko zwa appel à bengi ngalobi mamour bonjour j'espère que je vous dérange pas ngabi non je suis bien importante mamour on peut parler à lingala ou en français ngabi mamour je suis lingalaphone en plus je suis mongo. Après je suis mongo kabuya telinga biotani Canada bosani non mon parrain bazana Canada papa Alfred et ma maman Clarisse bazakuna na Katia Canada na lobai Canada baza tellement ebele mingi pourquoi pas ba Kevino na pesi bino bambote bisika bozali bande kwa mamuro de quoi beninganga biya na za mungala na za mongo ba sans kusu est-ce que tu peux me parler même en lingala même en le mongo si tu sais abi ya mamour na bengi yo na zangate abi na zangate abi je te sens intéressante ngabi merci beaucoup abi ya mamour je rigole pas na obetelo lisolo ya vie nanga mamour na obetelo lisolo ya vie nanga nde na zabo na zo yeba te na sala nini ngabi likambango pe nini ekita grave boy alobi naza na maya miso naza na musala s'il te plaît accorde-moi même 30 minutes. To solo langabi je suis là pour vous. Je suis là pour wana pe père na boulot. Moi pe na boya na ngezate pour wana to solo rasola moi mingi na ba era ba pose quoi. Abi singa mi mamour na ina secret moko o ezaki yanga. Secret wana ezatendre lo bano secret mamour eza vraiment secret nanga et na mopandi nanga oza lo quoi deuxième personne ou nazoloba. Donc nanga moko c'est le quoi troisième personne. Mamour tout ça qui basonne na utai komela na zaki na ambiance nanga abina bando mela nyonso mamour na no mela diamba na mela biloko nyonso ko mela na za jeune na bande ko goûter et tout qui staff kozonga tozozonga ndaku nazaki vraiment apporter kwiti le kakingai et tellement nazaki fils unique ya maman nanga souvent zaki maman soki na bima ki ya kulala te soki na bima kulala te maman il faut azilanga et maman
abadai kozelanga na porte tango na koti vraiment na beta maman lokwa nzele nanga pesi bizwa munoko na beti lokwa nzele to bandai vraiment kosoana maman nanga et na ela maman nanga 20 parce que maman nanga zaki na habitude ya komela 20 na ela ki maman nanga 20 et na 20 wana na eba ikotia quelque chose na kati ya 20 nanga na pesi maman nanga meli 20 wana et tant maman nanga meli 20 wana maman nanga alalaki na kolala na ebe kobima na maman nanga na kushaki na maman nanga et 20 wana mamour na oloba yango au nom du Seigneur na tchelaki yango maman nanga te na tchelaki yango petite moko boye voisine na biso ya lopango et maman nangai amelaki yango bebi kwiti eko saliso makamso ko salate na se ya kwiti na kei na bima ina maman et tant na ko record ki na bima ki na maman nanga na ki kolela na ko kima me na ko ebisa ba oncle nanga te mama benga ki ngai avandi singa ebisinga ko meka ko yebisa mutu likambo ote famille nanga bakolaki la mabeba mana yebaza ba Congo abi bakolaki la mabe na boti yoka yo moko na sena moyi oyo salinga yi ezaka likambo ya yo na nzambe na mama na yeba kite mama na za innocent abi oyo salinga eza yo na nzambe okofuta ka yango abi mama longola maloba malamu mama lokwa azaka ka mama ayaki ko yebisa e na retirer maloba nga mena kokoka komona otabi mama na kenda ta akoma na ta Kadhafi na ba Congo et pas oncle bombanga na keni mama ngamo pe nazo komona oti frame saki mama na epasi bazaka bango mibale baki ko kabwana mwana eko kende ba Congo mwana ke ba Congo papa akomi na pe déclarer na balibongo wana makasi kaka na aéroport ko kende kozonga makasi na ekaka ke ozomwa mbonga soma ilopango tanga somi lopango ke ocha mama na ye achi mama na ye na lopango bazalaki très bien là bakoma iko solola nazonga mwa mukesima mama aikotombe na zemi ya mwana naye tango mama komaki na zemi ya mwana naye mwana yebisi mama naye mama ifoto longola zemi oyo mama ngana kokoka te foto longola zemi o mama ikosima na oteke na bota na yo za mama nanga mama naye alobi na banda kosenga nzamba bakiselanga mwana mususu mais na mwana mususu na banda kosenga na satandaki te chrétienne onga nazali ke mwana ngwa ko ute pa ya mwana nanga alobi nazoyeba te nazobondela nzambe amozala na mobali te zemi eza yanga mama longola yango mama ememi mwana ye pa ya pasteur bakeye pa ya pasteur pasteur ayebisi ye bosali déjà lisumu na bondela mpona bino babondeli baluki action de grâce basengi faveur divine pa nzambe nzambe abondeli mwana alobi pasteur mama nanga fa longola zemi oyo pasteur alobi asi asumuki nanu ya kobima na yo bosali da lisumu aya lisusu kolongola zemi bokoma na double péché mama na fa bota mama yokeli pasteur mwana alobi mama na koka te c'est par là ne sera qui séparation ya mwana na mama na ye mwana kei na ye ba Congo mais asungaka mama na parce que mama zaki na mutu te papa na ya kufaki aza mwana muke mama zaki na mutu te mama eko bota mwana ya mwasi elenge mwasi ya kitoko mwana moko kitoko mama boti apesi naissance et mwana wana nzamba eko sala ndeko na biso mobali kana ba cascade na ye na ki déclarer eko somba lopango ataki mama na ye na leki petite sœur mwana ezaki vraiment secret moko mama bomba ki yango parce que mama patikala eko lakisa ba ndeko na ye mobali te mama bomba ki secret wana lobi ezala secret entre ngana yo etila kaka boye pona ko na senga kinzamba pesa nga mwana mususu me na yeba ite kinzamba ko pesa ngona nzila mwana na ngai mama na biso ya Nene Gonsalves na kati ya Suisse pasteur wasala ki malamu to sali mabe mama boti mwana koli yaya pa zwaka charge aleki na ye ayebi kaka mwana pa eko sala makamu na ye kozwa mwa mbongo na ye kolaka mama na petite sœur mwana aye koyebisa ye ke non nde naza befonga na voyager na kende yaya mutatangisaka mwana wana yaya mutasalaka makambo nyonso na petite sœur mwana asheiraka ye mpe makasi te mapaza mwana moko kitoko mama botele mwana kitoko mama botele mwana kitoko apesa ye mpe amour ebele na choc wana aye kovoyager ake France ntango ake na France abundani na France aye kobima France ake États-Unis
Comme aux États-Unis, maman na ye aikokufa. Tant maman koufi parce que maman zeka na choc loko wana ya passe malgré maman tout ça la semblant mais maman aikokufa. Petite sœur moi na eko benga ya lobi maman za malade maman ti maman koufi. Et tant maman koufi, le quoi ça le pango ya ye moko maman petite sœur na ye pas aki na libala na ye ba ye na mobali na ye ba ye kofanda na kati ya lopango wana. Et bah comment il faut na petite sœur moi na maman le ki bazaki vraiment très bien. Li solo wana zeka ka maman na moi na mutu ba ye baki. Bande ko kande na vie na biso na sena moyo ba deli da bazala ka ba kufa te. Ti lele to za ba deli da bazali ba samso bazali ba sila na bango te. Malgré o Bible e bisa biso mais bazala ka na bango ti lelo ba samso papa na ngai liki makanaki le prisonnier de Jésus. Ti lelo ba samso bazali na bango. Et aki okuta na elenge mwasi na mboka États-Unis. Tant yo okuta na mwasi kuna biso sto yebi ba mboka ngo bato bazali banda boyi ba réalité nango. Mwasi aikopesa ye mukanda papa na JKM. Mwasi apesaki mobali mukanda e na bolingo wana tanga pesi bolingo tanga asali makambo nyonso to azopesa mwasi na ye bolingo mwasi ayeba ko simba ye bisiko basimba kate mwasi ayebi ko komisa mobali bisiko bakomisa kate mwasi mobali ayeko dévoiler secret na ye ya suki ya mutu na ye ke na botaki na mama nanga kaka lolenge Samson ayeba ko sala Madaka Rodriguez. Pédo de moi. Parce que vous savez que vous kufa nango. Au continue nango na mabele okei. Antivirus de Belgique Boda Bodak. Abi na yebisi moi si vérité. Eleka nango mama kufa tozora swe ya mwana. Mais na komi ko mona kaka. Oh. Nina bande ko fêter anniversaire à mwana nga. Na bando sala ba linguistique na mwana nga na moni mwasi on dirait so CP na babiloko ana esouté. Souvent j'appelle ma fille chérie ça va bébé eh inceste on est boité na famille inceste on a déjà salé inceste boy na boy oh ça comme ko lâcher mobali mo ba flèche à mike maman nga fifi otudi a comme ko lâcher mais c'est quoi ça au juste problème nini. Baza très bien, couple à 3 enfants. Baza très bien. Problème moko ezate. Papa moni banande ba okola na poto. Habite fona so jeune fille nga pe aya. Na koyi kolinga bongo te mwana kokisaki 22 ans. Et à partir à 22 ans ba yeba ko sala ba ko sala po mwana bonga sala nini akoma na poto. Et ko koma penza mwana ko parce que moi ça lobaki mwana wana koyi ko yate atikala kaka kuna. Parce que déjà maman na déjà bon nazo mona maman na déjà saki mbanda nanga. Oh Fanny mbala motema ngebe. Nazo yebate. Ai maman na déjà mona saka mbanda. Mwana na pe akoyi ko un esprit parce que ça déjà mona inceste, mona akoyi ko un esprit. Il faut na solo na pasteur nanga. Mobala c'est la ko ça ba aventure te. Eza affaire à vie. Yo za na droit que ne ko beta liso nanga pas pasteur te. Tu n'as pas droit à koyebi sa makamna. Ngazo ki na yebi sa ko parce que tu es ma femme. Parce que je t'aime. On peut s'en appeler mokanda. Naza ingraté. Na yebi si en vérité moko na jamais koyebi son avis. Mais comment ngo mona ngazo baliko la vérité nanga. C'est ma fille aussi, Aza petite sœur fille. Et puis Aza parmi bana moko fona gâter bango na vie. Parce que ngazo ko la na yebi te kazaka na papa na ye. Ayebi ko tu te que papa na ye azalaka. Pourquoi pas ngapena sala on a mona ngwe pas ya Justin Boula parlement européen. Justin il est tout le temps avec ses enfants. Pourquoi ngapena ko sala ngote? Pourquoi na ko sala te on peut pas le mona malamu sala kana bana nae. Et là on n'a pas na France baba masananga. Pourquoi ngazaki na bango na moni ba masanga ba sanga pina ko zonga na mwana ngate poani. Mwana za na Afrique za na poto c'est ma fille. Je peux le faire. N'est-ce pas qui en vérité parce que tu es ma femme. Nous avons partagé pour le meilleur et le pur. On ne s'est pas encore marié. Tu comme na niveau mon coboité. C'est que ma mairie on a pas dans allo bien ko na ko confirmer biloko mususu te na ko saba biloko mususu te parce que tu reçois la place de Suki. Moi c'est aiba ko s'apaiser mon pied. Ah moi c'est déjà sur là on a famille na famille ba bitira moi na moi ya ta yi azane da mo kolo ki fa na place mususu. Makanisa mutiko na oya nzambe te. Moi aussi, ok, nous revendons à côté Moussoussou. Les Mbappé de la République. Un Serge. Les Mbappé de la République.
yakanise ka mwana ke vana place soka mwana wana zaka na bolingo donc ayebi ke liwa ya mama nga cause ya liwa na nga Serge Amisi ezalaka ngai cause ya liwa ya mama na ngai ezalaka ngai na kotika mwana na kende musika te parce que nazomona mwana mama na ngai bande kwa vaina mwana ena ndaku modèle mwana kotelaki na poto esalaki mwana zala 2 ans na bango te après 2 ans ba ko sala makam na bango et ba ko récupérer mwana vraiment mwana mo malamu mwana abi mamu na yebi na ngai te na yebi te na oloba te po aza mwana na nga o aza petite sœur na nga mais na oloba parce que nga mo kutu na yebi te mwana na sandengeni abi mwana wana textuellement ma maman asalaka musala makambo nyonso bien azala baleki na très bien d'avance kutu na bamboka bapoto boye azosunga biso mwana nga ke bakour nde na lingeli mwasi azolinga te mwana nga sala boye mwasi azolinga te abi oh mais au juste ezani azo comprendre na nga yo te nazo comprendre yo te na yebi te nazo mwana nga te problème mwana na nga ezani nazo comprendre yo te afandi habité o eza lisunga te na quand même mobali eza te pona lati casque moko boya faiblesse tu peux faire tout ce que tu veux eza la raté silikeli mwana nga fa kenda mwana nga fa sala bo mwana nga fa sala mo ngasong sabon a s'imposer moi c'est pas tellement linga mobali maka abi moi sanga linga nga makasi alinga nga makasi nga mona yebi yango ke après Jésus na se na moi oyo nga eza bache ba parents na eboye ezangai mais na comprendre te niveau bazo ke nango abi ça va pas de problème to luka kande to zo luka babandi ko kende moi salingi mwana te moi salingi mwana te moi salingi mwana te tia vande ko babi non ngani na zaboye ça suffit pona ngai il faut na yebisa mwana en vérité ki azalaka mwana na yo azaka leki na yo te parce que soki nazo moni lokwa leki na yo et puis na mona ko bimai na mama na nazo mona okitoko te na yebisa ka la vérité abi mais toi tu es malade. Tu es malade, chérie. Tu connais wapi ngana nazo comprendre au stenda ko za son ambiance te ndenge to zakate. Bande ya bi mais ko na zoya na tie wapi. Tu yebi réalité place biso to zali. Nazo mwana ngana tie abebi na lingaza la wana aza mwana ngaza ya baleki na nga. Tu vas ndakwa munene nazo kipe chambre ne bien kipa kana makamuna yote. Tu fais tout ce que tu veux. Abi maman ma femme est très sale non lo bango. Pour lelo oyo na loba ngote pona loba mais na loba ngoka juste parce que il patala que monsieur le kabi maman yo ba congolais ba finga boloba la loba la bango abi maman je présente mes excuses ma femme par rapport à moi ce que dans akine na matadi na boma vomi wana vomi moi si wana pour moi sona kuna tikaka ye na Congo na bana na mwana na nga na leki na nga azofuta leki na me vraiment msonga na ozong selembo. Mais moi, je ordre nandako. Je ne sais pas ce qui est jalousie à maman. Et outil parce que tant que maman a désordre, alors que moi, na outil Afrique, azana ordre, moi, na chaque chose. Na place nango, yango zo mona maman, akomi na moi, panique moko boye, azo mona na zo yebate, moi na nga komi bandane par rapport à nini, eza secret ya ngana ye, mamour na zo kokate. Abina zatana na France na kenanga na exotique ya papa na biso JPM ata bakeso bakutu pondonga ata ko babe uti na exotique na France kuna le papa biso JPM ba pesi ya lamba akokango te mwana na kuta o défendre et maman nazo baté maman a ezaka musala et puis Amérique boka ngona sango niveau ya travail eza maman okozwa te. Ata ko tout temps que na quelqu'un attendait que na ba France na ke moi chez 1000 tchèques 6 ans d'or le meilleur na France na ke kata moi souki nga té baliba c'est quand ba ozana lo Strasbourg et Strasbourg ya wana na sina banzo lo bango vraiment bande kwa maman et sali pasi makasi. Moi c'est bani ko intoxiqué mobile ti mobile azo kokate azo yebate alobela mwana na vérité toi ça la ni maman si on de la presse congolaise na minute auto zoloba mobile po abenga nga yaya ya mwasi na ye abenga ke yazaki na musala
tellement qui n'a opposé à mon appel à ya moi si naïe a rappelé madame naïe a bisi abi ana ucho mona appel ya dada awa benginga est-ce que problème est ça oh non problème est ça te mamso abenga ka yeba ka santé tout na ka santé bien OK le capé na appel pe à Papi J frère Papi J tikana sana benga no Papi J bon na sema no rappeler grande sœur ya zani anangai abengi Papi J ba solo li ba silisi Papi J ndenge nini abi non concert ezali vraiment concert eza annulé te concert vraiment za awa na fin du mois ou na début décembre ah bien OK ça va Papi donc moi contribution na nga soki eza to contribuer ça va allez ayo benga grande sœur abando c'est non oyebi to vani no banda kala oyaki Europe oye awa mwana malamu mais obombela so secret munene tala lelo boye comme libala na bilo place bozalaki est-ce que oyebi ke mwana pa ko kabola pe libala na minitio ndeza bozalaki na bino beso mwana na ayaka te mwana ni ozobeta lisolo petit okasi mwana na yo te aza petit teta mwana na yo tango mobala yo ki bonga lobi mamour là où je t'ai fondu alarme bana to solango na mamour sujet yango wana ekwei bana entre nous sujet yango wana ekwei to développer Congo pourquoi pas Congo lisanga sujet yango wana ekwei to solola yango na mamour to pesa mwana mobali o asalani parce que na minute au garçon sola nga trembler ponga nga na malamu tia so na senga bino bandeko nanga bo landa nga mamour o bozo landa nga Paulina Botoji na chamatumu na maturuma l'ami de son ami Olga Mbambi ya ba petit nae na minute oyo mwana mobala lobi na kokite yaya ya mwasi nanga abenga nga cela veut dire madame nanga déjà assis à loba nyonso abi mamour na zongi ndako to sololi bana baye to sololi esi na koti na ndako na bandi kolela mwasi ake musala e kozonga akuta inga vraiment na zolela atuni yo problème ya biso tuna nga problème ni yo causer oko causer sepelisi motema na yo soki na betela ka lisolo te oyo koyoka ngwala longue ngaza la mobali mabe et voilà aujourd'hui na bimi zoba ata ba massa na ngano so ba yoki yango ba Christian Kitoko so ba yoki masolo oyo na bimi zoba na bimi mbendre yo bimi yanki ba Christo lufutu so ba yoki yango na Luanda na bimi zoba yo bimi yanki sikona minute yo ide no za na ndeni oyebisa mwana na ngalobi il faut que tu aies ça y est poto d'abord parce que moni pe bamba munda pas poto asa moni ni akosa la pe vinae aibi si moi sini alobi oui na pesi autorisation vandi sa mwana nanga yebi sa yeki azaka mwana nanga na bota kai na mama nanga betele pena lisolo nyonso tu soki to silisi bima na ndako nanga kende na zumu kande pa na yo me ndako ezaka na kombo na oti eza ndako nanga bima na ndako nanga kende soki po lingo sa pata pona la soki na sala mbongo nanga pona la kisoke na mobali na ozwa mwana nanga na minute na koti Canada na mwana nanga po ba massa nanga ba jise bazakuna na kende na continuer vie na ngai. Tu veux blaguer avec moi? Ba vo parent ka ba obenga na ko kende pe ko ngo baby sa réputation nanga sala ngo mwaza bia ezapelo kwa bwa tabi sala yango so sali yango to azoba ya mwasi salango na pesi autorisation bande ko maman de ko na biso bimi zoba na lisolo ya betaki pona mukarame na ye yango tozobisa bande ko na biso tala ba maba yango to yebite nzamba salenga gas na bando bana bino so no na balati na otiko lobeta lisolo li balati mais tangu na bali na bimi na nga d'ailleurs comprendre que li ba les amants mbelé vie tangu ba sa biso vie eza précieux vie eleki nyonso vie eleki mbongo vaut mieux aller heureuse. Vaut mieux être celle qui est mal accompagnée. Basi basé belé. Tant que tu vas mibali ba mukie. Tout le monde a kabat bossa la kaka babila ngo ya ba ane babila ba mona kami bali ba ole kanete belé. Tozo e bate to okende wapi. Mobali na betelo lisolo. Na mibali boza ndenge moko. Moi ça quoi ko betelo lisolo ya famille na bango. Po ayebi ki oza mobali na ye confident na ye. Okomi kotonga mwasi na yo. Mibala songi. Dans la mois ça si mobali kimia na kati États-Unis na minute oyo. Et puis mobali oyo mo mtopesa ki mukanda. Aza ba position belé.
musala oyo ya sala en États-Unis en Amérique quand même musala ba ko beta pe ka papa batindi ko bino bona poto boyebi ndenge salema batindi ke Canada quand na même musala na kei ali batinda kana ba bato akobi maki atikelo bana misato na États-Unis et puis azo balinga moi cinéma kasi azana posa te ayebi papa na été alingite bana ba kola soki ndeni faiblesse moi ça monique mo bana ngalinga bana makasi amonyo ngeza position faiblesse. Et amoyo ngeza position faiblesse. Au juste ngana yebise ngabi mon vieux na yo kindo betelinga lisolo na répondre yo nga vraiment ya mingi ya kolobe kozala te mais mingi ozala ba téléspectateur na biso ba bazi occasion ya kolanda biso bande ko nyonso tu na sali mbela bo pesa biso soko pesinga na otindela ndeko no voice wana soko la émission sala ndeko no voice na tindela ye alabi na ngabi mamu na minute oyo soki mwasi na nga abeti lisolo pa mwana nanga lelo ngai na mwana nanga na yebite o ayebi ki azaleki nanga mwana yako yeba ke na bota ke na mama nanga en dehors de ça ma famille à moi kala bi era ngotu na mamsa sola pe na bandeko na yo po badali ya bazaka ba femme gentil mamsa ndinga sola kana bandeko ndinga sa bete ba famille mamsa bete na bandeko na yo mekana ko sala banquette na famille na yo abina minute na zo bate na zandenge nini olingo bebi sa réputation nanga sikoyo soko bebisi avenir à mwana yeba ke non papa yaya après tout azekolo wana teto yebi na RDC babotaka ba papa yaya deko mobala bonde lui yebi so vérité na yeko kufa pe ya vie na ya bisi lo vérité oh nous les femmes ba yebi si o vérité na zo bate mokilo ko mana basi na mibali basongi songi na zo yeba te za secret za raso souté eloko secret za souté et le quoi c'est que ce qu'a bêté les camarades à qui plan et ça des moussousou mais oh camarade à qui plante ma femme à moi dans on a torturé moral nanga boba la salaka à cause de l'accident maman ya kufana na stress wana siko yupo ningo bo mobali ya yo boko tantine batu boza na États-Unis bo publier émission bo panza Dalia ma copine chérie bo panza émission so écoute ata na moi ça kuta on na salon de coiffure so ki wapi maman fifi o chudi bo panza émission po place ko kende akuta na tali solo ai ba question ki za ya yeso ki za ya ete ya abo misa mobali na e. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Il y a des histoires fait bête à marater. S'il vous plaît. Bande comme amour. Liso na biso yango o mamour ela kibino na mukona lelo. Bona sobola naranga, ona tangi komo na tangi kombote na linga bino makasi. Bino soboza kati ya mutema nanga. So na linga bino te na robando partenaire émission nanga na binote. Quand je partage les émissions parce que je vous aime beaucoup, vous êtes mes répertoires et vous êtes dans mon cœur. Na lingi bino ya mingi. Nzamba lola asala biso grâce. Bozo mona mabala ngo bande ko na biso mibali. Toko zonga na émission o parce que ezana nous sombele suka bisanga polika mana moto nango. Photo e ba suite nango eza wapi. Bande kwa mamour wana ezaki lisolo o mamour aela kibiso na mukona lelo. Mon pasteur le révérend Léonard Lemateko, mon papa d'amour, mon papa Francisco Mabanza depuis l'Angola. Que le Seigneur nous bénisse. Tout le monde na biso na mikolo ekoya na prochain numéro kasi mibali. Bo fifa kana mabala boy. Tango boko kufa. Boko kufa na bino pekara bana ba otika la makamyo so etika nango. O bino bo bomba ka secret wana pona okanisa ke na ofona za la kaka na mutoyo po mutoyo. Bola na virambo. Bola na virambo. Na so nginga za orte. Bola na virambo. Virambo ye wana aza très à l'aise. Aza bien malgré na motema à cause na souci à cause na nini mais atali boy alandi opinion et belé baloba fali poupa et belé baloba na fali poupa ba critique fali poupa baloba ono se bakolo ba pona fali poupa mais est-ce que oui ba kezali kama motema est-ce que toyeba ke toza bato est-ce que toyeba ezabatu reste là où tu es avec tes enfants bana baroyer banga et suite ya mwana mwasi oyo ekosukaka ba suite ya baniki menga ba fali poupa parce que tu veux pas garder ton homme hein okosuka bongo mwasi mususu akoya aoleka na nzela et en plus mwasi matadi azali entre parenthèses je vous aime beaucoup que le Seigneur vous bénisse to robeta lisolo mwasi matadi na histoire ekoya poza mwasi malamu que le Seigneur vous bénisse.